Bonsoir les sous-souvendéco, Bassi Mibali. Bonsoir, Zambe Apambola Bino, Nabisika Bouti, na ndenge disposé tango pour na koyingela na siko. Na Congo ya Kibota, pour na koyeba na koyebsa bino, va dérouler ya programme ya ndenge tozali na yango. Soki Nzambe abateli biso, soki Nzambe na bomoi abateli biso na poso oyo tozali kobanda eke ndeko na biso mimi na ngolu ya Nzambe akoyeba na kozala rapatrié awa na France. Et bongo soki esepelisi Nzambe ayebi pour permettre que les Cambouana et Salamana début il y a semaine prochaine et que samedi et kozala probable que enterrement et banakosala na bongo tokoze la penza mama na likambo tango et kosala mabongo ayingeli awa pona kobungisa ndenge nyonso ekosala mapona mokolo na samedi na bongo tomoni bolingo na bino nyonso basi mibali bilombe bipai bouti banda likambo etelemelaki biso mokolo na mardi namoni bato kotelema botiki bandako na bino baorganisation na bino koyingela na esika oyo Nzambe apambola bino mais yango totie pause moko pona mokolo na lobi ezali dimanche pe mokolo na lundi tozali na pause tokoyeba na kokutana awa soki Nzambe abateli biso mokolo na mardi nde tokozala lisusu awa wana esika oyo mpona toyeba na kolimbola na likambo etali baorganisation ndenge ekoyeba na kozala soki esepelisi Nzambe mokolo na mardi nde tokobeta sete toloba soki ekozala mercredi to jeudi nde akoyeba na koyingela na esika oyo bongo tokobungisa ndenge nini tokoyeba na kosala na bayo basalaka koyeba deja kobungisa na bisika oyo kosalaka kobungisa penza mokolo na samedi ekozala bongo mokolo ya monene na bongo esiko ezali penza monene te tozali na makanisi kilikili na moto mais soki esepelisi Nzambe mokolo na vendredi tokobongisa esika penza elongo bani ya monene mpona toyingela biso banso na esika wana toyeba na kopesa ye penza ete bahommage oyo ezali digne ya kombo na ye tokoyemba tokosanzola Nzambe mpe basali na Nzambe bakotelema mpona koteya na ndenge elongo bani na yango Nzambe abatela biso ekozala soki penza ekozala penza na ndenge makanisi ekozala penza baakompagne biso na ndenge ezali tolingi ke esika yango ezala mokolo tozwi mpona vendredi mpe kaka na esika yango ezala mpona mokolo ya vendredi pardon mpe ezala esika ya kaka wana ya samedi après enterrement toyingeli na esika wana ti butu ntongo etalani ya dimanche baye oyo bakoza makasi bakei mpe bakei kopema wana nde ezalaki mama na likambo oyo tolingaki kokabola na bino na butu na lelo Nzambe na bomoi abatela moko na moko boye malamu mpe Imagine quand vous allez être 20 ans.
En tout cas, eza mawa ya koperdre mutu ya munene lokola Mimi Chikeva. Donc biso tunde toye awa na miniti oyo toye mpona kokabola mawa na famille Chikeva. En tout cas, esali biso pasi avec Edino Image yango nde tovandi awa toye awa tokabola mawa wana biso nyonso. Sur la famille, c'est pas que tokutanaka na ere ya bisengo, tokutanaka mpe na ere ya mawa. Yango eza ntango ya mawa toye awa tocompatir mwa mawa wana ensemble avec la famille Chikeva. Donc tout le monde est là, Paris mobimba bazawa bazolela Mimi Chikeva ki atiki biso eza mapasi na motema. Mais dans l'ensemble, la vie continue. Voilà quoi. Na makasi ya Edino Image ya monde tukutani tuvandi omonaka salle eza inondé bato nyonso bazawa. Donc on partage le malheur ensemble. On est ensemble, aimons-nous vivants. Edino Image, merci à tous. À suivre. Bonsoir bandeko na biso ya RDC. Vraiment merci beaucoup ndenge tozotonda awa. Mimi azaine mama gentil, mama ko seka seka. Likamula mutu te. Nzamba bengi epoza mzela biso nyonso to ana mawa. Vraiment to ana mawa Paris en tout cas ça na day. Qui ça ko occupé te mais Paris en tout cas to ana day. Mais nzamba batela molimoné azala bien. Biso bande kwa tiki na mukili pe to za bien. Nzamba batela molimo na ye. Totika nde bilobalo bana TikTok. Merci beaucoup. Edino Image, toi n'a pas suivi mawa parce que na poto tokobi kolelisa baninga ebele bazokende toza na pasi makasi mpona koperde eloko makasi baoba ya monene lokola Mimi Chikeva akwa kotika biso eza pasi mpe mawa mwana malamu. Antuka toza na eloko tokoloba mwana moko apesaka biso tu bayaya respect ndenge tozali ya bamere eve bamere Jackie Watunda bapolina Mondeke bamere Madova bamere Germaine toye pamba te toye topartage douleur ya famille na ye na biso bandeko nde bayana apema na kini epa akei tozozela nzoto na ye ezozonga na poto esika bana nde bazali topartage mpasi wana na famille na ye apesaka baoyo ya biso su bakenda apesaka kumbo te toyebi kufa ndenge yalaka te biso tutokeka nzela wana. Merci mingi Edino eza pasi ndenge mwana epa na nga aza mwana Mimi akei eza pasi donc naza likambo koloba mingi te atiki biso ndenge bao nyonso batiki biso mais esala eloko te nzambe ye moko ayebi molimo nekende na kopema mpe ezalaka nzela ya biso nyonso tu vraiment naza na mingi ya koloba te eza ngai Jackie Watunda mama na ye. En tout cas, vraiment il y a pas mingi ko tokomi ka boye tango nyonso komo kutana kana pasi vraiment aimons-nous vivants tolingana bandeko tolingana. Merci apema Mimi ekinanga niweza nzela mutu nyonso Mimi kende kopema na pe ko bakoloba ko bakoseka zola biso tokotali eyo kende kopema na pe otiki bana ona mawa bamesana
kosekaka libembe kende kopemba na penda babatela yo ndenge na biso akobota gentil omakata yaya moko respecte nde toyawa toekolelo mpena na mawa son âme se repose en paix. Merci. Vraiment balobi tolela na bao baza kolela nde tozolela awa pasi na motema ya kosakana te maloba kuta ezozanga ngai moma oyo eza moma oyo moye naloba ebele eza te tozelaka akor ezoya. Merci. Edino image. Oh, boyoka Edino image, yo na solo pas Edino image. Ça fait 10 ans na mona Edino te. Oh, bena bandaki ma ba ya ba caméra na mikini. Edino image. Oh, soki 25 à 30 ans, 25 à 30 ans. Edino image à sala makambo na mboko yeyo na kata matanga ya Mimi Chikeva. Awa to na matanga Mimi Chikeva. Beza to na mawa makasi to bungisi pena petite sœur oyo mwana moko avec mwana boboto mwana malamu asolola bien donc pena oyo grand frère nanga BG Bilao asala tout abengisi a partir kin amemai na poto penga na Mimi Chikeva ekutana ne pas ya BG Bilao to lala ne penda moko et pas BG Bilao pas grand frère nanga propre BG Bilao donc nous allons mawa amoi va mettre Georges Bazala va Georges Chikeva bazawa penza bola mimi aki nango ezaki belé makasi nandimaki lelo mimi ako kende parce que ba biso yo to ko eli ku toleki na ba coma to koti hôpital ba 5 mois na coma mais to bimi mais comment mimi ako kende bout et ça la passe ya mutu e pona kolela ya to ze belé ba reza ko ningana kwa sana likama mutu te mambo boto ata siliki muke akanga kanda te ya ko penza to na makasi tozo lela e penza wa toza pena e belé to pareza ko ningana la minute au salisi fête aux abattutés sur un concert bah toi regarde pour les attends à Mimi Chikeva donc vous faites les penda l'équipe moko ya makasi au penaki akineti donc n'habite le bani au pena mwana ya BG Bilao sur au BG Bilao mwana BG Bilao pena ok donc allez là tonton na eta kufa mais le lomu ya ki mi to na passe ozawa oyo grand frère Mimi camionnette mbola descendant Simo Kimbangu nazo passer message tozo bela na ko tanga na ndenge et dino merci beaucoup pele dino ya binde ozaki na Mimi ozana passe Mimi nzambe to ala ba tuna na wa na ba fifi jana na ba fifi jana na ozana ba mwa donc ya ko tonda ya ko yinda donc otiki no so pa nzambe Mimi donc c'est la corona ya pour les laisser belé potoza et belé entre c'est la corona wani koma wa donc tous les gens malade dit merci beaucoup tous ensemble dit match juste mes condoléances à la sœur famille Mimi Chikeva nzambe azwa molimo ndenge na kimia et ça la pasi wana la famille pendant ndeko to perdre ye mais bana batikali famille tikali la vie continue merci à se reposer dans kimia merci
Pardon. Le dimanche. Ouais, bonjour. Hein. Bienvenue sur Edino Image. Les amis, quoi, bino ampandi sango Aziza ABC. Donc les loso toza wa toyeko ko kabula mawa na bandeko oya tanti Mimi Tikeva. Donc azaki tante moko azaki bien pour na biso. Pona nga aza tontine, aza yaya. Donc yango moni na longweti province na ye awa. Juste eza ke so toya eza pona ba bien fait na ye. Azaki mutu moko ebe ko partager na batu, aliaka na batu, alinga komona mutu azala na pasité asungaka. Vraiment za tontine asale belé na batu, surtout côté musique, a travaillé trop. Quartier latin et pas ouais à la maison mère et puis na F victime il y a papa Nabiso Fali Poupa. En tout cas, mes sincères condoléances à tous les warriors. Donc vous à la makasi, vous avez vraiment makasi parce que c'est la facilité. La facilité à perdre des soldats na comme moi Mimi Tikeva. Donc mamie va un peu. Nous ne t'oublierons jamais. Donc, aux amoureux Manabiso, Nzambe appelle ça Kimia. Merci beaucoup. Et puis, dans le Baka, na Zozo, soyez forte, ma belle. Soyez forte à toutes les familles Tikeva. Sincères condoléances. Et na Paris, Mobimba, sincères condoléances, Nabino. Merci beaucoup. Milaini na sala na berso ya mama ela kelengi kole kabambeto nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi ngala nasengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo seka jamolingaki olalanga nalamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na bele ozalaki kota na tongosa banda yokende nakoma malere récompense na yo nakopesa nani yango ata naleli nani akodolo tenga yango na yembeli ya nzembo oyo Mimi Tikeva petite sœur atiki biso vraiment na mawa atiki biso témoignage Mimi Tikeva azalaki petite sœur na ngai tozala kozala na ye mingi azalaki na eloko tozokabola na ba Jakarta partout na basale na ye
ndenge azalaki koorganiser basoirée na ye toza kozala na ye trop. Vraiment elle était vraiment fille moko bien. En plus mwana lemba kolemba ezali bakartier na biso oyo tant toza na bana mike tozali kokende trop take bagarçon tindika batindika pokabo batindika loa sepongo tindika inono tindika $1 mais na poto pourquoi ça ozala na bachuchu lwambo mingi vraiment azalaki petit sœur na nga yango tofandi awa ti batongo toa libanda na mopepo oyo donc epai azali nzambe ayamba ye na boboto apema na kimia vraiment nzambe azala na ye yango tofandi kaka awa biso nyonso toza na mawa mingi mpona Mimi Chikeva mwana malamu. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde, à toute la famille Yabana Lemba, que ce soit Nabao Bazan à Paris, Nabao Bazan à Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Nabao Bazan à Kin. Message Ezaka Nzela Oyo Nzambe aponela biso na tango asuka ezali nzela ya biso nyos. Pour na petite sœur na biso Mimi Chikeva, grande sœur ya bamisusu, maman leki ya mwasi, cousine, tante ya batu nyonso tu na ba relation nyonso oyo azalaki na yango. En tout cas tozongisa kaka matondo epai ya kolo. Alors mingi alobeza te pasi kaka na motema mais eloko moko kaka ngai Jeff apalata mbembe na kokoloba ezali kaka to milengelaka malamu tozalaka na ba relation bien tozalaka humble totikaka orgueil toyebaka kaka kosololaka bien na bandeko nyonso. Soki petite sœur Mimi Chikeva ayebaki kosola na bato te nde bato balinga batonda boye te na salle ya Mimi Lita awa na Courneuve. Donc ça les a plein à craquer. Vraiment ce qui n'a pas le bagage l'euro pour Mimi, en tout cas c'était une fille, une femme courageuse. Donc à Minga Olobezate mon tenir surtout ça n'a pas qualité n'a pas défaut. Mais na Olobele la à côté courage naé, c'était une fille courageuse. Vraiment Kolo Zoara Lokumu, Tozongska Maton de Payakolo. Mes condoléances à toute la famille biologique. Na ba maman Adèle, ba maître Georges Chikeva, ba ngonyo soto. Topesi bango kaka ba courage, famille na Mobimba. Topesi bango ba courage mingi. Et dit hommage, nami on le battait. Ozolanga, nami on le battait. Mais je remercie Bana Panama, Bana Paris de manifester. Yarozana na matanga Mimi Chikeva. Oprana Mimi Chikeva a appelé Serre au Mututu avec la respect qui est. Oprana. Merci. Bonjour l'Éternel. Donc son Excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le chef de famille par force, mais c'est le licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA. Naïe Penza ko présenter mes très sincères condoléances dans la famille. Il y a notre sœur, une grande dame. Allô, bonjour
monsieur les grands journalistes Edino Binomo Boebi Edino Image vraiment toye ko se présenter vraiment pour la grande sœur Nabiso Nekonabiso oyo to mesana inaye malgré tout bandungu ezalaki nanga ba souvenir naza nango pona ye mais toye ko soutenir vraiment la kosenga la communauté Nabiso nyonso oya média na ba artistes musiciens bola nara présent fanité ba mimi azali pe na ba orchestre belé o alekaki donc biso nyonso tozala bato maison mère bato avie nanga jibe piana ba petit nanga nyonso pe ba bimasi kabozala vraiment na eko remercier ba mes condoléances de part nangai il a ratanzongo piétele et à la prochaine occasion j'espère. Merci. Message c'est ça. On a perdu l'une de notre Mimi Chikeva. C'était une amie, la famille. En tout cas, la douleur est forte. Problème, Dieu donne et Dieu reprend. Nous appelons les lois et Zubiso. tozolela mai ya miso kaka tozolela koloba te nzambe mo moto ayebi abatelaka bana apesa bango makasi apres nyonso eleka awa elekaka na kimia nzambe azala ebandeli mpe azala suka toza na eloko mosu ya koloba te la mort eza vêtement motu nyonso akolata yango. Merci beaucoup Dino Image, merci. Ouais, vraiment toi na minga koloba te toyele matanga ya Mimi Chikeva pona kolela ye donc toyokabula mawa na famille quoi de koyeli bango na famille koyeli pe biso donc balobi ke lela na bato baolela yango toyokabula mpo azalaki fi moko ya kati motema malamu donc bato banopesa respect mpo banobenga ye mama présidente mpo bayeba ye ntina donc esali biso mpasi tobungisi moto ya monene quoi donc nzamba za lokumu ya makambo na bana ye donc nana minga oloba te donc merci mais totikana ma Paris tolela toujours Mimi Chikeva. Merci. Oui, bonsoir. Tozara na matanga ndeko na biso Mimi Chikeva eko kabola na ba famille soto na kati ya Paris ko ndeko na biso Mimi tovanda kana na Paris. On a profité pour souhaiter mes condoléances na famille ya Mimi Chikeva Mobimba, famille biologique na baninga na biso nyonso bana lemba bana Paris. On est ensemble que son âme repose en paix vraiment ça fait mal, c'est triste. Et là, on a le bagarre à mes condoléances à toutes les familles Mimi Chikeva et puis la famille Malabana. Nzamba pesara makasi po ezanzela na biso nyonso. Message ya artiste congolais bole la serre na biso. Bole la serre na biso asungaki musala pe ya musique 3 azaki na biso bien donc c'est ça quoi. Donc mes condoléances la famille Mobimba et puis bana lemba donc tole la Mimi. Donc ngaza la kite na autre triche mais na saki mbango. Na mona en tout cas merci Dino na assistance. Donc c'est ça quoi. Donc en tout cas Dino merci na présence au Tigara Bisoté et puis c'est ça quoi. Mes condoléances à la famille. Merci. Oui, alors bonsoir à tous. Je sais bien qu'on a pas bonsoir, mais bonjour. Et voilà, donc on a matin l'ami tchèque. Voilà quoi. Surtout un bateau, ça la femme forte.
mi check boyebi toyoka ebelebele mi check aye na mokanda. Moi je vis ça quoi, voilà pamba baolakisa loke fali nde mboko oyo mercredi mi check aye na mboko, c'est-à-dire que c'est fali qui contrôle, qui décide, voilà babika bana mako misiki tolela tobina mona kebo tana zonga eteko losama toboye ba hypocrite awa foto bina toboye ba hypocrite, voilà c'est ça. Karine Voloko, ciao. Moi, au bouger ça trop serré. Responsable de la télé, parce que nous avons ça va filmer. Oh, capita. Ça va?
Thank you.
Bonsoir les sous-souvendeko Vassi Mibali. Bonsoir Zambe Apambola Bino na bisika bouti na ndenge vous disposez tango pona koingela na siko. D'accord. Allez, on tire bien. Il y a tout. En direct. Il y a tout. Tu vas nous garder ailleurs. Possible. Oui, que musée nous regarde musique. Nous les à terrain.
nzembo na ye na tie titre dessus ye babengi ye mpe kakobenga ti aza kopese te eki nzembo nango abina te sikoyo aleki nzembo na ye naketa kombo ekundanga nateyaka ye esete bino konela biso baleki tokangelaka bino na bakomportema na bino donc ye aza